Tant que vous allez koyoka esengo esengo vous allez koyoka wana nous allez ko transmettre pas muninga pour y à ressentir Midemboni TV ça doit pas préparer kayango vous allez te na ndenge ya bato akala okoti na chambre bisima sina yo panza makolo non Midemboni TV afuti consultation na ye oyeke dote na ye koyekola nde babalolaka loketo babengi yango na sexologie les exercices de bascule du bassin eza lolenge ya kobalola nzoto lolenge ya korespire ntango ozali kosala rapport sexuel lolenge ya kosimba mwasi okosimba ye na esika nini baposition nini. Maintenant, docteur. Midemboni TV Bandeko balandi ya Midemboni TV, la votre homme de servante Farol Manzanza la douceur de la presse congolaise, pourquoi pas international, Kandela Lubaka, Ndenge Moro Mone la Kolobela, Monde Mobenge la Raketa la Rayo avec le patron de la site que je tiens aussi à saluer, Midemboni, je te salue en direct de Misiko Zali, Talarara, je te salue. Laetitia Bangambanga ya Osikanga la peso Bambote Gesa Osa maman la Maël ya yopenza yango toujours jamais zanga mes chers internautes le lot vraiment toujours le bela sujet moi exactement très important je ne suis pas seule premièrement sur le plateau je suis avec le docteur Christophe Alunga le sexologue je suis avec lui na plateau na biso vraiment tout le bela sujet o ezali ya kozanga ko sepelisa na bosangisi nzoto. Donc, nous allons le découvrir ensemble avec Dr Christophe. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Comment vous allez, docteur? Ça va bien, Fana. Nous autres Kolongo. Nous autres Kolongo, non. Ok, docteur, à propos du sujet de la biso, Kozanga Kosepelisa, Nabosangisi Nzoto. Mais non, je sais que tu es sexologue. Donc, comment ça, Kozanga Kosepelisa, Nabosangisi Nzoto? Voilà, na libre yango pe na lopoto parce que pour bande ko ba comprendre le lopoto ba bengi yango insatisfaction sexuelle. OK. Ce qui bande ko ba ke fête ngana benga yango fête ko eza ngonga esengo. Ce qui bande ko ba ke fête kuna ko sangisa nzoto et ce qui moko na bango a sepelité ko bengi yango que eza insatisfaction donc bande ko ba sepelité parce que tango bato basanga na kanzoto objectif nango ezali sepela. Papa sepeli, maman sepeli. Yango babengi yango une sexualité épanouie. Mais ceux qui moko na bango sepelité, on les aligne kokoso, une satisfaction. To moko na bango se rend compte que azalaki na à la hauteur té. Ce qu'on doit comprendre, c'est-à-dire que bo sangani zo tona mutu au lobby, il fallait na sala mieux mais na koki ko sala yango té. To ozali na incapacité à ko sepelisa muninga, ça aussi c'est un problème babengi yango insatisfaction sexuelle to kozanga ko sepela na ngonga ya bosanga mizoto. OK, maintenant ce que pour la mutu a sepela. Pour la mutu a sepela, qu'est-ce qu'il faut? Monsieur Soupé à la base nango ezala nini pour la mutu a sepela to ke non na. Base nango ezala ke li dossier zali il faut nanu o sepela na mutu o loki le bosanga na mizoto il faut linga mutu wana. Il faut que mutu wana a attiré yo. Ça c'est le local de dossier yango wana. Le cami balé ezali que il faut qu'on respecte les étapes ya bosangisi nzoto. Comment le respecter? Comment le respecter? Pour na bandeko oyo bayebi yango te, il faut apprendre. Pour na bandeko oyo bayebi yango, il faut kolandela yango. Kosangisa nzoto ba préparer yango. Ezali te na ndenge ya bato akala okoti na chambre bisima sina yo panza makolo. Non. Il faut préparer maman na maloba malamu soki obimi okabinga mwa chokola mbele mwa chokola na poko wana mwa matumboli moko boye oyo mama akota na ayoka déjà que moto oyo azali na posami eloko moko boye. Donc psychologiquement déjà il faut préparer les rapports sexuels. Après les préparations psychologiques il y a des préparations physiques, c'est-à-dire qu'il faut prendre ngonga na bino bosimbani bose caresser soki mama azalaki na posa mingi te posa na ye mati papa azalaki na posa mingi te posa na ye mati et na ngongo bomoni ke il faut kobanda makambo yango bokei. Ok, na ngongo bomoni ke il faut kobanda makambo yango bokei. Maintenant pour préparer malembe donc ça sera chaque jour il faut que pour préparer une soupe ya kanango ya brusque ya kanango ya brusque ko vanda boye ba posa wana yemba la moko et maintenant
mais soki eyembala moko est ce que oza sûr ke ndeko mpe partenaire na yo mobali na yo to mwasi na yo eye mpe priske soki oyoki yango ke eye priske mais yo mobali okoki koya me mwasi eye te sikoyo kosala obandi kotumbola ye te soki eye priske obandi kokarese ye balembe donc soki yo oyoki ke kuna bendele etelemi oluki kaka esika okotisa yango ezalaka bongo te fo soki oyoki ke ye obengi mama obandi kosimbasimba ye malembe mwa matumboli mwa mbata bakute kuna mwa nini maman continue l'ambiance après Bokei. C'est ça la préparation. Donc vous n'avez pas besoin de 3 heures pour vous préparer. Mais quelques minutes suffisent pour que Otia Mouninga na Bewana ya Makambo. Après vous démarrez ma solo. Ok, maintenant il y a aussi d'autres gens qui bazalaka vraiment na sentiment. Et bah on a baza maladie. Vous voyez que tout le temps ba cause ya kozanga kosepela. Tout le temps après bato baza na problème oyo tangi wana aza na problème ya frigidité sito bandeko basi to hypodésir sexuelle ye ayoka na ye sengo te eza maladi ye baswanyaka yango. Ok, wana koki koyebisa biso donc eza maladi baswanya yango comment osalaka yango bon pas kokokota vraiment na nini nyonso te mais tu peux nous expliquer comment maladi yango okosoigner yango ndenge nini baswanyaka yango na balolenge mibale soki ezali problème etali makambo ya makanisi oyo tobengi na lopoto na sexologie des problèmes psychologiques il y a des thérapies psychologiques okobeta na ye masolo okolakisa ye comment est-ce qu'il faut réfléchir pour abenda bilili ya makambo wana soki malade ezali tel ke makambo ya bainfection ezali na problème ya bahormone na ye ya nzoto ekiti wana mpe bakisi ezali bapesaka bakisi mpa basi oyo bayoki ke biloko azoto telemaka lisusu te bopesi ye baproduit ematisi libido na ye. Voilà. Même mon pena bana mibali. Lolenge moko mama Fallon. Ok, mes chers internautes, là nous sommes toujours avec docteur Christophe Alunga. Docteur Yebisa biso maintenant. Ba cause nini ezaka oyo esalaka ke bato basepela te otalisi biso baavantage nango maintenant badesavantage nango eza nini oyo esalaka ke basepela. Alors ba cause esalaka ke bandeko basepela te na ntango ke lokosi ezali impréparation kozanga kopréparer acte wana nalobayeki ya de préparation psychologique. Déjà attends na téléphone ko benga mama ba pour de fil et c'est que donner la moni mystique ndike makape be ba lebela pour makamango nini te yo comprendre ka si mama za ka mukola comprendre que je wana lingi loko moko be otindi ono kelu ke na mama ko imo na kwe a comprendre que préparation ezali donc comme appelle nda ato yaka bien Goliath ngolo zongi gentil ba caresse ba gentesse moko ba lokuta ma kombo moko boye oyo balobenga yeta bokuta na ozongisi yango lisusu ocha na ben et puis ozo sala nyonso na douceur aussi ba na douceur ba ba caresse na sala so bovana ka mtu kitu na yo bengi mukolo wana ya kuvanda pembeni nanga moi loboko l'équipe à côté kuna ba ndiko préparer c'est ça la première chose ce qui préparation les actes de cause ya liboso ya satisfaction to ya kozanga ko sepela na mbeka ya mibale ezali préparation physique pour simba mama malamu koyeba mwasi na yo bisika nini avandeli parce que basi bazalaka mutombo azali na esika na ye plaisir na ye vali to sentiment na ye vali mosusu osimbi moto ya libele akei mosusu okotisi mosapi na clitoris akei mosusu babisu na kingo akei yo ifo koyekola mwasi na yo malamu oyebi ye bisika nini avandi to soki oza na posa ya bokende mbangu obetika na cible a déclencher ba système masolo eleki soki préparation ya malade psychologique eza te omema certification soki préparation corporelle eza te mamaladi mpe ezali ekreaka insatisfaction to kozanga kosepela ya liboso ezali oyo otangaki tout à l'heure frigidité mwasi oyo ayokaka esengo te ndiko oyo azali na maladi wana mwayoki esengo eza te association ekoswane ye bamosusu tellement ke baviola ye aperda goût ya rapport c'est pour na ye rapport sexuel comme traumatisme donc etikana na yakanga yango photo ke soki mobala apusani pembeni na nga eza po ya kosala nga mabe dipu mpo na ye mibali nyonso baza liboso na ye baza bavioleur baza babrutal posa wana ekimaka ye mosusu mpe soki ndeko azali na baproblème ya badouleur na ngonga kosala rapport sexuel ndeko mama wana moyage esengo ezali te ce rapport sexuel ezali moment esengo c'est comme ça qu'elle nalebaka toujours na bana mibali ke rapport sexuel ezali devio te eza te ono petit wana lelo akosentir nga te eza likambo ya kosentir te eza nde likambo ya osepeli
partenaire asepeli nyonso mibale ekosepeli mais soki ekomi na ngonga rapport sexuel moninga azali kocrie ekomi kobima makila ekomi kozoka ezali satisfaction te ekomi kozanga esengo na ngonga ya kosangisa nzoto ndeko mwasi soki mpe azali na maladi moko songolo pakala oyo ezali kotungisa nzoto na ye ya kilo mwasi parce que basi bazalaka bato moko boye bazalaka mingimingi attaché na bimage corporelle ya banzoto na bango suffit ke amona mwa bouton moko ebimi na côté ya vagin déjà ye moko amiyini c'est-à-dire pour elle tika kutana na ndeko mobali olia ata la poitrine na yo ezalaka kitoko au départ akoko se concentrer na bouton wana du coup ye moko à perdre plaisir donc tout ce qui a trait aux infections to azali kobimisa baperte blanche ebele to azali komiyoka solo moko boye na se tout ça il a tellement que vous préparer moi si moyen à offrir les meilleurs d'elle parce que c'est quoi le plaisir pendant les rapports sexuels? Parfois on dit en sexologie qu'en sexualité il faut un peu de l'égoïsme. C'est quoi l'égoïsme en sexologie? Quand vous allez koyoka esengo vous allez koyoka wana nous allez transmettre pas mninga pour y à ressentir. Je sais pas ce que vous comprenez maman falon. Donc yo moko zoyoka esengo wana nous allez kotindika ngo pas mninga pour mninga ayokango. Mais ce qui est vous allez incapable de produire plaisir dans ton corps, moyen que moninga ayo que lengiwana ezalité. Donc si pe abasi ba yuko za na problème to lobela ki yango mi to ba mi na émission na biso et les cas même à vaginisme. Donc moi c'est ce qui nous autres na moi si il dit que c'est contracté mais peut-être suite à un viol tout traumatisme moko songolo pour kala mais ba pa ba ko lingi les alité et du coup ça frustre. Donc le monde intérêt azali moi cité azali normalité. Et cette situation, il est pour amener na kosepela toute la satisfaction te bande ko balipe soki bopikili ke ezalité moyen pe asepela to asepelisa mama ezalité soki pa azali soso soki azali kobwaka mbangu na kokota na kobwaka moyen pa asepelisa mama ezalité bande mosusu mpe bazalaka kaka mibali ndenge bozali kosekarase bozali kosimbana ye kuna supape efungwami elambe poli ana moyen mama asepela voilà que ça a maladie. Vous avez maladie, maladie, vous avez maladie, vous avez soigné. Heureusement que ça se soigne, ce sont des pathologies que nous soignons comme sexologues. Ok, internaute. J'ai mis ma palanga chinoise, la Dallas, vraiment je te salue, j'ai mis ma palanga, t'as vraiment. Oui, maman pasteur Céline Nadalas, la personne vraiment beauté. Docteur, il s'est vraiment. Alors, ce qui est que moi, si quoi, à la période, c'est un peu difficile pour on a un sentiment, mais à un moment, il y a un rapport sexuel. Voilà. Évidemment, moi, si vous allez comment on a régleté, ça n'a pas trop de rapports. Il y a un rapport mingité dans le sentiment sexuel. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas de comment si ceux qui vont moi si ils allaient fonctionner malade muté. Azali comme mona lokola kokate le sikamoko boy. Il a une répercussion sur son excitation sexuelle et sur sa sexualité. Et du coup, ça peut comme maïe, tina côté à se retrancher, ami na tout on a mais ce que moi ça ami ni moko. Moyen ayeba koyoke c'est tout ko produire ce n'est pas moninga ezalité parce qu'il y a des gens qui témoignent dans des interviews que nous faisons ou des séances sexuelles que nous faisons et mais pas musuba yesa absolu que on peut-être na zo yoka écouter évidemment parce que yé moko mukolo nzoto azomi yoka goûter comment voulez-vous yo moko zomi yoka goûter mutake de koyoka yo. Donc ce qui de comment si le fait que la règle est perturbée, toi as dit comme on a un côté, ami Monique a dit moi si à vous elle est incapable de se pédir sa moninga, mais elle peut moninga sentir rien, toi y a senti moninga exalité. Non, le premier ça il faut non y moura midi banane. Il faut comme il lingana. De comment si mingi pour le plaisir d'une femme il y a qu'à mingi pas monument la mobilité. C'est parce que ami tala le biko on a ça qui toko. Kaza malamu soki mwana mobala moni poitrine nanga akosepela nango yango nde excitaka ye. Par contre que epande ko mobali yende miso soki amoni ya mbala moko soki amoni kuna pe réagir. Ok, d'accord. D'accord, vraiment, José Alunga et Judith Pinimo qui est la Dallas, on a pu se le faire tout à l'heure, vraiment, Bino Kaka, rien à dire, vraiment. La Léla Bino, il y a trop. Là, nous continuons toujours avec docteur Christophe Alunga. Et maintenant, docteur,
comme conseil nini okoki kopesa na couple na basi to na bandeko mibali conseil tokopesa bango ezali basantaka vraiment bopikiliki wa bokuluka nzoto na bango te quoi. Conseil ezali que il faut que se faire soigner parce que soki ozali kobongisa libala na yo te kobongisa libala eza te ka osombela mwasi mutuka osombela mobali chemise to ceinture to parfait te ezali mpe ke ase retrouvaka na kati ya ndako soki azose retrouve na kati ya ndako te akokende pa bapeti wana libanda oyo babalolaka ye. Ok, la sexualité dans les couples doit s'entretenir. Ceux qui ont eu nous donnons des enseignements de sexologie dans notre cabinet comme sexologue. Nous il faut caresser moi. Il faut que c'est ça moi. Comment ça, docteur? Et tout ça, ça s'apprend. Ma ben abisonde to yekola yango te to yebi yango te. Mais sur d'autres questions. Même par le geste. Te wana to dingami ko sala yango na cabinet na cadre moko approprié. O eza bilili na ko expliquer yango malamu te. Ndeko aza na posa ke batangisa ye yango aye inde akomi na cabinet afuti consultation na ye oyeke dote na ye koyekola nde babalolaka loketo babengi yango na sexologie les exercices du bascule du bassin. eza lolenge ya kobalola nzoto lolenge ya korespire ntango ozali kosala rapport sexuel lolenge ya kosimba mwasi okosimba ye na esika nini baposition nini. Tout ça ça s'apprend. Tango soki neti mwasi aye sikoyo mpona bolakisa ye mpona bolakisa maintenant ça se fait comment? Il faut aller l'accompagner ou bien il faut aller normalement moi si ayaka na cabinet médical à sexologue soit yemoko soit na mobali na ye parce que comme ngonga pour ça d'exercice ça aide de choisir soit à ça na mobali na ye soit à ça na ba shida na ye. Mais nous recevons souvent les couples pour ça la thérapie à couple. On appelle papa na maman, on vous montre, on vous dit voilà toi ce que tu dois faire. Voilà, yo oyo kosala yango et aussi bango ngonga bake ko appliquer na séance ko la na bosali débriefing ya séance les kaki après ko leki na séance mususu. Donc il y a pas de pratiques qui se font na bureau ya sexologue. Non. C'est vrai que les sexologues peuvent vous montrer comment on fait. Na kotelé na kit na ngana na kisio ndenge nini ba boujaka bassin. Il y a ko bouger dans bassin la place na yo te na mwasi na yo non. Après, ok, pour pratiquer. Évidemment, il y a même des vidéos, des images que nous donnons aux gens pour bailler. La sexualité, il faut apprendre. Ils ont le vélo. Vélo à mati. C'est comme ça, ça s'apprend et ça s'améliore. Mais ça se dit quand ok, docteur Wano Ebisibiso maintenant, qui parapète dans le régime alimentaire que il faut lire à biloko boé pe mususu pe kozanga pe ba problème. Évidemment, dans le traitement na biso mama Falone, il y a des traitements, il y a bakisi, traitement régime alimentaire ezali, exercice ezali, ngongeza mukuse moyeto ba ko détailler nos spécialités. Et nous on na bandeko bazali na ba problème wana. C'est d'aller chercher un sexologue. Il y a des sexologues ici à Katambuka Nabiso, heureusement, Bazali. Et parmi les sexologues, il y a docteur Christophe Alunga Bazali, puis il y a des sexologues, Oyo Ayambaka, et puis Azalaki formé spécifiquement pour soigner les troubles sexuels. Tous amis à Nakati à Ville à Kinshasa, dans le cabinet Mabengi Alma Medical Center, cabinet Angwezami na centre à Kinshasa, dans Rond-Point Victoire. L'avenue Ikelemba numéro A2. Ce que vous allez dans Rond-Point Victoire, c'est ma place des artistes. Avenue Aliboso, juste après station, c'est l'avenue Ikelemba. Numéro A2.
juste na coin ya croisement Ikelemba Prince Kasavu wana ndio tozali komona pancarte monene ezala bakomi Alma Medical Center wana okukuta Dr Christophe oyo azali munganga sexologue aswanyaka makambo etali sexualité makambo etali bahémorroïde makambo etali makambo ya kobota ezali domaine na biso spécifique oyo totangela awa na Congo mpe na bamikili ya libanda banimero na biso ya telefone ezali 081 25 31 815 081 25 31 815 to 0900 35 37 70 0900 35 37 70 ezali esika toyambaka mais soki bandeko boza na mituna eloko na kosenga mi bosabone mingi na chaîne oyo Midemboni télévision wana nde bokobanda kozwa bainformation nyonso concernant mazoto na bino côté sexualité mpe soki boza na mituna par rapport ya tranche etali sexualité to émission oyo tosali to baémission na biso mosusu bolandaka concernant sexualité na chaîne oyo Midemboni télévision osenga bino d'abord bosabone mingi na chaîne mpo bozwaka bainformation en permanence concernant sexualité na bino soki boza na mituna botuna yango na chaîne YouTube oyo mpo mbala nsima toyeba korépondre tobanda nanu émission na korépondre na mituna na bino avant toleka na sujet ya sika. Là, mes chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je tiens à saluer mon boss Midemboni, Motema ya Karine Kololo na Dallas. C'est le but pour moi quoi lengi. Commentaire exacté vraiment. Et on dit que la grande dame na Lyon. Ya Madeleine Mado, Motema Papa Jean-Yves, vraiment, tout ce que la docteur Kandenga Lobi Awa. Si vous avez des questions à poser, on a numéro APC sur WhatsApp. Dans la WhatsApp, numéro APC. Écrivez, vous posez des questions sur YouTube Kaka. Na Midemboni TV, vous posez vraiment ba résultat ya bien. Donc, yo mutoyebi que ba sentiment na yo kenda. Yo mutu donc au bout misa na yo nyonso. Yo ya Kaka répète docteur Christophe Alunga. Ce qu'on a na kin Awa APC adresse et Sikaya. Il y a centre Zali où il est vraiment, tu ne seras jamais déçu. Yeah. Merci Tokom Nasuka, maman pasteur Céline, Nadalas, la piste Wabambote, prophète Flori Yamba, et Big Pro, la piste Wabambote, la ligne vraiment Miki, Béchant Temel, la grande artiste Nakata Djobouche, je te salue, Jimmy Picasso, le grand frère Nanga Moko Yamakila, vraiment la piste Wabambote, il va aux Kenya. Vraiment, je vous salue, je vous aime tous, vraiment. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous na site Nabino Yamakasi Midemboni TV. Pour que vous vraiment, bien. Je vous aime beaucoup. On se retrouve dans une autre prochaine occasion. Bye.